bandeko oyo bozali kolanda biso na 3w radio télé lisolo.com. Na banzi bandeko lelo vraiment tomemeli bino masolo bobo meseno na ba série na biso ya émission. Ya solo vraiment que nayebi ke bozali ebele bobo meseno ndenge bo mesana kolanda biso ezali toujours ya bino DSV Diana sous le foot de vous pertal mutu toujours na kati ya bato. Alors na ko expliquer bino thème na biso ya mokolo mwa lelo esika o vraiment to ko pasola mpoke. Na thème na biso ya mokolo mwa lelo to ko partager likambo oyo est-ce que esengeli na biso tosa la banque Lambert eloko tozali ko benga banque Lambert. Banque Lambert cela veut dire quoi na kati na communauté na biso ebomi bamabala ekangisi batu ebele mingi pe babebisi o etali babuku na bango na kati na poto. Ya solo bandeko likambo o tozali koloba ke tango toyaki na poto awa makambo ezalaki soko lingo kende ko defa mbongo esengeli okende na banque soki osalaka osengi crédit ya 5000 10000 mais lokola biso ba congolais tobebisa osengi ozui crédit na yo ya 10000 à 20000 okay osala ngo ba tapage lelo ekoma kopesa lisusu te na kati na mikili ya poto ba oyo ba bebisa ba dossier na bango esimbaka lisusu te ba oyo pe ba bongisa ba dossier na bango ba bebisa te ekoma pe moi difficile na makambo o etali ya ba crédit na kati na banque. Ya solo bandeko likambo o tozali koloba ke ya banque Lambert opesi 50 ozui 100 opesi 200 ba pesi yo 200 yo zongisi 300 ozongisi 300 cela veut dire ben intérêt à 100 to ebite ba banki ya poto esala makabongo to esala makabongo te na kati na ba banki baliaka mwa ben intérêt à mike mais na kati na communauté na biso déficit mutu 200 esengeli mutu azongisela yo 250 ou bien 300 euros na fin du mois. Bandeko tokoyeba est-ce que banque Lambert ezali malamu to ezali mabe. Bolanda lisolo ya lelo ezali lisolo ya kamwa pe ya mpasi mpe ya mawa. Bandeko lisolo ya lelo ezali ndeko moko boye na kotanga mboka te mais na koloba kaka kombo ya mutu te ndeko moko na kati na ville au na kati na poto vraiment ye asalisaki banque Lambert na ye. Alors na banque Lambert na ye bandeko oyo asalisi ezalaki banque moko ya kokende oye osengi 500 euros ye apesi yo vraiment eloko tozali koloba ke 700 euros ou bien ozongiseli 800 euros na fin du mois. Alors ebandai kosala mandenge nini lokola bayebi ke congolais afutaka nyongo te esengeli kosimbisa o tozali kobenga buku passeport nkanda to libaya o tozali kobenga bandeko. Alors bandeko belé na kati na poto ndeko moko mama kufelaki na kati na mboka Kinshasa afandi mbongo ezali te alobi te na kokunda mama lolenge nini tika nakende ko defa banque Lambert akei a defi 700 euros epai ya ndeko wana ya mwasi bandeko ndeko wana mwasi ebiseke na fin du mois okopesa ngai 1000 euros parce que mbongo na nga soko futi te emati. Alors, garantie nini oko kotikela ndeko ya mwasi wana? Télévision, mbeto, kiti, ordinateur, je ne pense pas. Alors, garantie o ezali wana pona kotikela mwasi wana ezali passeport parce que ayebi ki avec passeport na yo ya ko garder ngo yo ko banda ko tambo na photocopie oyebi ke non so na futi mbongo ya mutu en tout cas apesinga passeport na nga. Ya solo bandeko ndeko wana azalaki kaka bato baza ko kende ba 500 bazotika ba passeport ba 300 bazotika ba passeport bandeko ndeko wana ayeko koma na 10 passeport ya bato oyoyo bayaka kopesa apesa ka mbongo bato wana bazongisa ka mbongo te ekoma ka ba explication zela kaka lokolo za passeport na biso est-ce que tokokima tozano passeport na biso za maboko ndeko wana tala lobite oya defaki 1000 oyo kuna 1500 oyo kuna 700 mais bato baza kopesa ba mbongo te mais finalement quoi ndeko bon problème ezate afandi na ye bino bato bopesa ba passeport na bino na pona banque Lambert mais ndeko azana ba passeport ndeko ye wana abani ko sa ba traiter na ye akei Kinshasa tango akei Kinshasa amemi tous les ba passeport na bino akeko bendela nango bangulu parce que bino bandeko bino bato bozali boyebi ba passeport congolais bangula ndenge zalaka bandeko akei nango akeko benda bangulu na ye azwa mbongo
abanda komatisa bato. Alors bandeko esika kendeki na kati na Kinshasa azui 10 personnes. Boyebi na kati na Kinshasa boyebi combien de bato o baza koluka ko ya poto azui 10 personnes basi na mibali esika oyo bango bazalaki. Bandeko azui bambongo wana aye premier tour amatisi 2 personnes bamati na babuku ya bato baza bakoto esimbi abendi lar na ye. Deuxième tour bandeko bato bamati na deuxième tour bato bamati baye bakomi ana poto mais l'air babani ko interroger bango mwa muke bamoni ke non bato bafandaka awa te ba refoule bato wana bazongi. Alors bato batikala ki wana 6 wana bandeko esengela ki baya bango nyoso tous les 6. Alors 4 akoti bango le sous na avion. 4 wana baye bandeko esike alaki bakwei bakangi bango lisusu. Bandeko na 4 wana oba bandeko bandeko zali pasi yom to zali koya poto ndeko fo sala ngele okeba. Okoki koya okoti no malamu mais yeba biloko ba pesio oya komema. Okokuta na mutu mususu akopesa yo mbisi, okokuta na mutu mususu akopesa yo lettre bandeko oyebite ke lettre ona ezali na nini. Alors bandeko wana 4 vraiment bazoki pe mikanda soit ba mema ba mbisi mais or ke na kati na ba mbisi wana ba biloko ba pesa bango ezalaki na biloko ezali empoisonné o tozali ko benga lokola bino moko boye bankuyi banini tout na kati bandeko wana 4 balekana bango. Tango balekana bango ba procédure wana nyonso tout eye na epa ya batu o ba defisaki ba mbongo epa o mutu wana defisaki bango mbongo bango ba faina bango na kati ndako ba ebite ba procédure komi ko ya esika na bango. Alors bandeko mwasi wana tala lobi mi bale oyo na tikali vraiment la monique non bino bozela nano ngana kene kotala terrain comme ça na koya lokola babuku eza place na bo simba babuku ngai na koya. Mwasi wana akimi 2 personnes o batikala na kata Kinshasa akimi bango 8 lokola 2 bakotaki 6 bakangi bango donc ye a rapidité aya koto bandeko lokola ye kote oyoyo na mboka ya komaka afandi pe na kimia nyonso tu bandeko ba defisaki mikanda ba yebike ser wana soka ye fin du mois ba komotale na fenêtre soki ye en tout cas il faut ba kima bolo ba ke papa zate. Or que ser wana pesa ko kima bato wana baya ko senga embo baya ko pesa embongo te po mikanda na bango déjà eza ya ko kangama na kati na mbila o bandeko nanga yo mto defisi mukanda na yo pona mbongo me oyebite ke mukanda na yo place komi ofandi na kati na ndako na me mukanda ekoma na Zimbabwe na Kenya na Rwanda na Nigeria na Algérie to na Maroc yo mto fandi awa mukanda eza na kote msuna identité na parce que o defi mbongo ya mutu oliko pesa mbongo ya mutu te. Alors tala esika pa mutu wana apesa ki mikanda. Alors bandeko procédure ezali ko kende bandeko batona lokwa bayeba ke bazali batu ya bankuyi mbila esengela ki alanda bango ayeba ba trace batona babike non mikanda biso pe batekela ki biso ba mikanda poto ya nango poto ezali mikanda na biso te. Bandeko mbila abandi banquête na ye bandeko likambo ko kama mbila abandi banquête pan mbila aye pa ya mutu aliboso oyo bakangaki na ndako na ye. Alors bandeko kotambola na kati na bandako ba telefone koyeba soko za na mukanda to za na mukanda te soko za na ba plan mabe to yebite ndeko wana ayambaki pe bato bawitaki o tozali ko benga Hollande bawitaki Hollande bayeke pa na ye bayeke pe na traité na bango ndenge za na ba traité ba masolo bandeko boyebi balekana ki na bango Hollande très bien. Awa tango bakomi bakoti na bango pe très bien na ba plan na bango. Alors siko mutu wana sala ba plan te me bato bakomela ki na kati pale. Alors l'air mukanda na ye baby bali ba trace ya mutu wana il faut balanda na identité na ba ke no mukanda nezali ya yo bia yo te yo mutu bakangaki mutu na aéroport na nkuyi cela veut dire que yo pesa que sala ka ba marché na bandeko mbila lobi alanda ayena ndako ya mutu wana ya liboso abeti porte en tenue civile abeti porte bango peut-être moni mo mundele mo azo tuna atelemi wana ya mwasi bona bo l'air ka zo fungola o ya mwasi 5 ya civil bakoti na kati ya ndako wana mbala moko mbila ale bino nyonso ba document na bino ye kolo ndako document ezali te
batuni kolonda ko nga kolonda ko document kolonda ko bandi ko sala ko netalo ko abse non document no o zo luka document no yango te yango ekendaki Kinshasa du yom to kotsa ba drogue bande ko ba fouiller ba jona ba poche boye ba kuti bango na kati na ba pimbo na kati na poche tala esika oyo mibale ya bato bawutaki Hollande bayaki ko tala ndeko na bango bayaki traiter na bango esika o ba lié bango mingi bakoloba ezali libabe mingi bakoloba ke ba masa bafundi bango yango mingi na kati na communauté na biso oye ko fande pa ya mutu baye ko kanga mutu na bakangi bino nyonso boyebi te eloko ni bakangeli bino ekomi bana mai batekaki plan bande ko na o bawutaki Hollande baleki bango bakei na kolo ndako bakangie. Alors misusu o batikala ki na aéroport bandeko mbila za kaka kosala banquette na ndenge zala kaka banquette kaka bandeko aye na ndako mususu ndenge zala kaka document na bino moi c'est comme ko luka document bandi ko luka document bi maintenant yo document na yo yango yo otinaki ona Kinshasa yo mutu osalaka ba je o ya kotindika bato kolia mbongo ale yaka bacheye mignot bandeko ndenge boyebi likama document na kati na poto e comme ko pesa mubulu ye bakangi akei. Alors bandeko ba oyo misusu wana batikala ki bazana même procédure na bango o etikali. Alors bandeko ba yokaki ke ba pesa ki mwasi wana mbongo et ke mikanda na bango batinda ngo na kati na Kinshasa bandeko. Na moment oyo bino bozali kolanda réaction na bango ekozala ndenge nini? Ba mema mbongo ba kende pa ya mwasi wana ba pesa est-ce que so ba memi mbongo ba pesi mwana mwasi wana? Mikanda na bango ezali mikanda ezali na kati na kin. Alors soki komi tour na bango bango pe ba ko déclarer place ambila na minute ke ba ke no déclarer place ambila ke no biso to bungisi ba mikanda ou bien comment or ke ba ebi trace wana nyonso tu bino bato bokotaka bato na kati na liyuya bino bato bokotaka drogue na kati na poto tala bandeko esika oyo siko pasi ekomi kati na bandeko wana tozali koyeba te bino bato oyo bozali kolanda biso na banque Lambert oyo bandeko bakendaki oyo ba défi opesi ba pesi yo 5 au défi 500 osimbi mukanda na yo est-ce que zali normal pona okende ko defa mbongo il faut que ko defa place à congolais opesi apesi yo mbongo yo simbisi mukanda no voilà business a mukande komi ya kobenda bato na kati na bato wana nyonso tu oyo bakende ko defa mbongo na oyo muta defisi mbongo bino bopesi mbongo te azumi kanda na bino abengiseli nango bato na kati na bango nani muloki nani mobomi soki yo okende ko defa mbongo epa ya mutu wana eke opesa ki mbongo na ye mukanda na yo linga ko kende toyebi te mais pourquoi pe mutu wana bandeko nani bapesi ye mbongo te ye atindi mikanda est-ce que mikanda ezali vi bandeko ete ya biso bandeko bele bakangamaki na bamikanda wana nyonso mingi babimi kutu bamboka o bango bazalaki pamba te mbila azali koluka bango po atindika bango bandeko boye makama mikanda mikolo ko vraiment très dangereux yo mtu ozali kopesa mukanda no kobengisa mutu na kati na poto yo mutu ozali kosala liyuya tala esika bandeko bakwena ba problème bino bandeko obo mesana kolanda biso na 3W radio télévision lisolo makambo epesa bino leçon makambo ekembisa bino makambo epesa bino mayele parce que tozana confusion totale tozali koyeba te na bato wana nyonso mbila za kolandela soki bazui bango sor na bango ekozala nini ya solo bandeko to komi vraiment na suka ya émission na biso vraiment suite ya émission na biso bokolanda yango deuxième partie na yango est-ce que bandeko na nyonso suka na bango ekomaki nini est-ce que bakangaki bango nyonso tu 10 batindiki bango ou bien bazana kat na poto ou bien bazana kat na prison bandeko obo mesana kolanda biso bolanda biso toujours na mateya pe na masolo ya CNZT chaque jour to banda ko lancer bino ba image ya solo ezala ki wa bino DSV Diana Surufutu de vous pertale moto toujours na kati ya bato na pesi mbote mingi na balandi nyonso bazali kolanda biso e boto